Les locaux la 20 ans yango yo et koki pour la carrière musicale na yo en dehors ya musique ozo sala et loko nini quand même oyo moni penza que te au sala pe pour na bana mboka en dehors ya musique ya mosana yo musique makamto sali kama kamwana olinga ti André yango yo tunanga te seza bintuno bato bazana ndako pe batuni ngai yango nga na komisi penza mutuna na bango pona yo pesa bango réponse ezanga te et travail à liboso pour la balle de Dieu et même lokola likabo eza un travail spirituel. Très bien. Eza un travail spirituel au de la hôtel Kuluba frère Nanga et André a témoignage au Tozwaka comme soko kanisango eza li solo kaka mutao beta mais soko utali au découvrir on se rend compte que eza mambo salamaki. D'abord c'est un travail spirituel où il salamaka. Deuxièmement en dehors il y a musala ya molimo musala ya molimo ezobimati na musuni na 20 ans oyo et l'okonini la mano de Dieu à mettre en place surtout nga biso na mobile ngala mobile nga souci na biso ezala kaka jeune génération oezoya alors que tu es en place un studio d'enregistrement vraiment ya kitoko audiovisuel zaka uniquement pour la bana nzambe to mutu nyonso oui pour la bana nzambe parce que euti pas nzambe très bien mais ezana ba jeune opé oyo évoluer na bango na groupe quand même obimisi pe bango et le toko mona bango pe na sur le terrain bazo sala pe nzambe mosala ki azoyemba pe to moni ke oza ba fruit ya mama lombo na 20 ans au kokisi bon ba fruit bino mutu boko tala pe mona parce que nazala vraiment mutu akomi lobelate nga moko mais nous rendons grâce à Dieu parce que Nzambe a pesi bato belé maboko de façon par nous et tout ça vraiment reconnaissant mais beaucoup plus et d'arabien. Bon, je crois que je vois na showbuzz si Dieu le veut aux quand même un témoignage belé. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Vous êtes toujours branchés sur votre chaîne des Réveils Show TV. Oui, ça la rapona kete la kisabino bamaka mwebele to signer na bino contrat à travers ya émission na bino show culturel. Show culturel les amoko ya émission oyo sala pona kete la kisabino dengini ni culture mboka na biso évoluer à la République démocratique du Congo. Donc na micro bozaka na serviteur na bino André Chitala oyo azaka toujours pona ka sala la bino musala aluke la bino ba information par-ci par-là à travers kaka ya culture na biso. Lelo naza na plateau te bon na déplacer naza na résidence ya musala nzambe munene oyo asala fierté ya mboka na biso asala fierté ya culture ya mboka biso nde mama Laure Mbongo oyo poto beta na ye masolo à travers ya carrière musicale na ye kalate bozomona akofete anniversaire na ye akokisi 20 ans ya carrière eza eloko ya PTT parce que bato mususu lelo depuis babanda musala bakokisa bambula wana te mais komona ke azolenda toujours na musala na ye yango wana nde kalate azofete yango toye poto beta na ye masolo à travers ya milulu wana toyeba pe makambo ezo eleka ndenge nini nayebisaka bino toujours émission na bino elekaka chaque lundi na ba 16h30 rediffusion ezaka vendredi na 16h30 toujours tozawana tokiti sur le terrain na Devinci Lipasa na Jonathan Ngoma Lipa moto pour tout ça les bino ka musala comme d'habitude nazo ko déjà invité pour to beta na ye masolo parce que balobaka TV Zangonga pour découvrir masolo ezandeni. Bonjour musala nzambe. Bonjour papa. Malheur bonne santé. En tout cas nzambe aza lokumu parce que le londe tokutani eza eloko moko ya munene makasi. Lelo toza na résidence na yo toye kotala yo eza pona ke eloko apetete parce que oza na moment oyo ezobongisa milulu minene milulu penza minene pour moi parce que komona lelo kokisi 20 ans na carrière musicale na yo eza eloko ya petete yango nde toya pona ke tobeta masolo pona bana mboka bana nzambe nyonso to bazolanda biso partout dans le monde na poto awa na Afrique
AOP lisusu précisément na Kinshasa bazolanda biso bandeko nanga Brazzaville soki na bosani bango bakosilika trop parce que balingaka pe émission ya choc culturel makasi toye poto beta na yo masolo mais tokolinga mpe to banda muke na mwa parcours na yo po ezana bana mususu ba ucho botama o bakoli bayebi na mamalo mbongo parcours na ina noté mais ba moni kaka musique na o basepelaka nango o beta biso ata mwa parcours na bref kaka poto mona moya okota na profondeur ya makambo na biso. Que Dieu soit loué. Et on a fait sa beauté à bande connaissances pour cela dans biso. Ça va pas pour la vie vraiment. Dans un SMRO au moins dans ce cas d'ailleurs pour le que vraiment pour solo anabino et ça SMRO dans thème nangai. Pour na bana dengue frère manga André Otikoloba. Au ba Otikobotama, balibi musique, bayoka kamamo lor, bazoli babanzembo. Et bah, il par côté, je viens de quelque part, la Bantikoyem dans l'église. C'est-à-dire, depuis l'âge de 11 ans, la Bandi déjà koyem dans la chorale, nazo linga musique, nazo kuma banzembo na kae, il y a des artistes, il y a qui avant, ba yaya, ba maman, ba papa, tout ça. Et puis, à 11 ans, on a la chorale. Na paroisse na biso l'église catholique esika azali ko sambela simana yango na ye ko joa décision ko servir Nzambe une décision personnelle parce que avant nous allait ko keli ko landa ba parents ko landa maman précisément pour tout ça qui na ye na confession religieuse moko dès la manière ko landa maman mais à 16 ans de la miyokaki sikoyo na appel wana ya ko landa Nzambe ya ko yamba Yesu la vie après évangélisation ya ba gagneur d'âme à église Medak. Alors les petits kinga maintenant nazo décision ya ko yamba Yesu et na ko yamba Yesu groupe ya liboso na travailler qui ezalaki ba gagneur d'âme mais après na kokota chorale et héritier dans l'église et en bas qui a la nouvelle venue et Medak qu'on a évolué dans chorale dans groupe d'adoration après en gros on a maintenant rencontre un papa Christian un passionné en musique à la musique mingi tant oiseau encourager nga na musique nga nazo boudé nazo ndimate nazo lingate et pour ça la période wana et maintenant Nzambe a permettre que naïmba na album ya Jetu Kabika na graki découverte na frère Charles Mumbaya a beninga pe na yebi na album na Tu es Dieu na interpréta ibanze mumi balé Tu es Dieu na Donzi Budila simanango batu bakomi ko découvrir nga après avoir pour ça clip na ye tournage à clip ya album na yo na intervenaki et après dans le cadre maintenant, il y a la mano Didio. Donc, la candidate, il y a Liboso, où il a recruté. Donc, première recrue à la mano Didio. Ils allaient parce que la vision ne m'appartient pas, la vision appartient à Papa Christian. Il a première recrue à la mano Didio. Et tant on va dire maintenant qu'au bon de la première recrutement, par la grâce de Dieu, de comme soit comme Koya. Pasteur Augustine azali na poto bandiko bele bayebi balinga ki epe na nzembo ya moto asuka azo ya pe uzana biso na concert oyo. Donc c'est comme ça que nyonso esalamaki Nzambe asalaki biso bolu ya kosala première répétition première réunion un certain 28 février 2001 et c'est là que groupe la main de Dieu bandi to bandi banzembo to bandi ba répétition to bimisi album ya liboso na 2002 et to komina lelo na 7 albums sur le marché du disque na banzembo et comme bato belé donc brièvement on a kokoloba. En tout cas, merci beaucoup. Nabanzi batunyo subazana ndaku balandi quand même moi parcours ya mama na biso Laure Mbongo ndenge abanda ki makamwa musique itina ndenge azo évoluer toujours parce que ça eloko ya petete komona akokisi lelo 20 ans de carrière et ça eloko moko ya masekite yango boyoki moi parcours wana quand même et salibino moi lumière ndenge bomoni ndenge parcours na ye bandaki
toujours évoluer une émission lelo comment on a lelo musique à maman Laure Mbongo et même libisoni na culture na biso et memi ebele o bomoni o boyebi o pesali que frère André il faut na kende kuna sinon sur les akinde wana te les peut-être frère André Paul ngoye baké maman Laure de nani tout ça musique oyo et memi ba conversion ebele très bien musique oyo et memi repentance ya batu ebele musique oyo ememi consolation musique oyo ememi éducation ya sika musique oyo ememi mwasi ayeba ko se valoriser la musique ya bonzambe ya gospel musique oyo ememi goût la génération ezosala lelo osala mpona koyemba mpe epuis musique oyo epesi bato ebele courage ya kosala métissage voilà. C'est-à-dire nakoki pe ko inventer loko moko boye oyo eye elingi vent ya sika avant bon ben style oyo tozo sala mélange ya folk sud-africain na folk congolais ezalaki vraiment bazo tala mo vraiment te mais si bana biso nayebi époque oyo tobimaki wana tout le monde a besoin à ça moi zulu moko boye tout ça. Donc, et révolutionner un peu musique pe mboka. Donc, moi, ba goût mususu ko zalaté et koti na kati ya musique ya mboka na biso pour musala oyaki. En tout cas, pour musala oyaki, mais lelo kota la siko parce que tout ça to comprendre bien nous to même cité ya bazulu a on a République démocratique du Congo. Bon, comme mango, c'est trop dur parce que musique tout ça les musique zulu te. Musique plutôt ça ils a mélange ils a métissage ils a musique à recherche les moutons sont pas beaucoup le bac non on a la zubo na ça ici plutôt ça musique zulu tout ça la métissage il y a pas folk tout du folk la Congo tout ça ici on a moi moké à folk ba sud-africain parce que ça OK pas la bango ba le bac ils a musique na bango très bien so boye avec ba le ils a musique na bisoté donc pour le bac clair ngate na mimang a et puis surtout memi oya biso musique ya recherche métissage auto sali ya monde to na en tout cas bino nde bato bo magité mais bozo sala quand même oyo bino bozo yeba kendeng bozo sala nde boyaki nango et toujours évoluer une émission ici ko lelo kotala ndenge ozo continuer toujours na musique na yo est-ce que za na banzembu pe oyo yemba pe na langue nationale na biso quand même mais oui hein les za banzembu to yembi lokola la lingala eza moko ba langue nationale ena banzembu mususu to kotisi ki Congo na kati ya banzembu mususu to kotisi so ata so eza ki Congo te meza eza kiyanzi eza la banzembu mususu to yembi pe to kotisi chiluba eza la banzembu mususu pe to yembi na kati omoni to kotisi mwa swahili kaka mpona koluka ke bato nyonso bakoka se retrouver voilà. En tout cas merci beaucoup na bazi Eric Kabongwazo landayo na France ayo quand même ndenge mama Laure Mbongo a uti ko expliquer mais est-ce que ko sali biso ata mwa nzembo muke ata na munoko wa mboka na yo penza pour ser nanga nene nangu o azana na France pe a se retrouver quand même ata muke kaka po tout monde moya ko évoluer na émission na biso naimbaka vraiment na kimanyanga te parce que naibi kimanyanga mingi te tout ça manyanga auto tu vendis beaucoup plus na Kinshasa et maman aïma vraiment aïbi vraiment manyanga trotté et puis grand-mère nanga comment qui vraiment té pour que tu koyemba donc elle a vraiment na du mal ya osala nzembo na kimanyanga jour na kutenda ba mikolo na biso mona ibu komelanga ba nzembo parce que en tout cas voilà merci beaucoup fidèle testataire boyo kindenge mama zo s'exprimer ndenga lobi penza kete azo koka koyemba na munoko mboka te na kimanyanga donc na banziki ya kosala bino surprise akoluka moyeni nya ubimisa tanzembo mususu po ayembela bino na kimanyanga po esunga bato na biso nyonso tout toujours voler une émission siko lelo kotala mama Laure Mbongo quand même okokisi déjà 20 ans ya carrière za eloko apetete. Vous expliquez Bissonano, est-ce que ils en ont ba featuring quand même au sala quand même na ba jeune talent parce que ils ont ba jeune au banvia ka trop nazo yamba ba jeune ndenge na ndenge ba mususu bazo yemba lokola yo ba mususu balinga kopusa na pembeni na yo
mais est-ce que ça va featuring ou so ça peine ba jeune talent ba featuring eleki ebele eleki ebele alors d'ailleurs ba kutu susute s'il faut na compter ba featuring eza ebele alors ebele surtout na ba jeune ou bazo mata sikoyo ba featuring eza vraiment ebele. Très bien. Mais ezana ba jeune opé oyo évoluer na bango na groupe quand même obimisi pe bango et l'autre ko mona bango pe na sur le terrain bazo sala penza mosala ki azoyemba pe to moni ko za ba fruit ya mama lo mbongo na 20 ans au kokisi. Bon ba fruit bino mutu boko tala pe bo mona parce que nazala vraiment mutu akomi lobelate nga moko mais nous rendons grâce à Dieu parce que Nzambe a pesi batu belé maboko mais passons par nous et tout ça vraiment reconnaissant nango mais beaucoup plus et bien. Bon, je crois que jour on a na showbuzz si Dieu le veut on a quand même un témoignage belé de temps en temps dans les cas parmi ma projection bateau yo ceux qui attendent cause à la baronne sorti mais il y a quelques ans oyo ba otatu la nazala vraiment te mutakomi lobelanga moko. Vraiment aux arrêté mutu akomi lobela moko nde to mona bato mususu azomi kumisa te donc tika ete nzambe moko akomisa yo et kozala malamu makasi toujours évoluer toujours une émission na pesi merci na la patronat Sophia Mutombo, vraiment merci beaucoup, merci à Sophia Mutombo toujours na limité maman toujours évoluer une émission comment la siko lelo fête à 20 ans parce qu'il déplace tous aliwana maman na likambo yangwana. Parce que les salles parmi tant d'autres. Très bien. Oui, les salles na kati mboka na biso et puis les salles quand même ils ont la norme il y a salle il y a spectacle voilà et puis déjà na sorti il y a album ma robe de gloire tozala kibongo na grand hôtel. Alors, tu as des conditions et des parts et d'autres. Et raison sous ce cause que showbuzz est parmi les salles où nous travaillons en partenariat. Papa Deo Kasongo, c'est vraiment un partenaire aussi. En condition où à showbuzz, ça nous a permis de jouer très facilement. Et na ba moyen autosaki nango lokola ba partenaire na biso donc ils nous ont facilité la tâche et il faut na lobango parce que le 20e anniversaire c'est parmi bateau qui va faciliter biso tâche na makambo ebele na ba prestation na biso il y a showbuzz en tout cas Théo Kasonga a toujours été lokola partenaire yango ana to na showbuzz et puis tout ça qui nous sur ma bonne délit, quand Dieu nous a ouvert porte la showbuzz, de comprendre que nous avons limité ça. Très bien, de comprendre que nous avons aligné pour ça les makuna, toujours voulu toujours une émission, mais les locaux à 20 ans et coquille pour la carrière musicale nayo. En dehors de la musique aux sala et locaux ni quand même au moni pesa qui était au sala pe pour na bana mboka en dehors de la musique, ya mosa na yo musique. Makamto sali kama kamwana olingati André yango yo tunanga te seza bintuno bato bazana nda kupe batu ningai yango ngana na komisi penza mutuna na bango pona yo pesa bango réponse ezanga te et travail à liboso o la balo didio e memi lokola likabo eza un travail spirituel. Très bien. Eza un travail spirituel au de la hôtel Koloba. Frère Nanga et André, un témoignage au Tozwaka. Comme ce que Kanisango est les solo Kagamutao Beta. Mais ce que vous allez découvrir, vous se rendre compte que ils ont Salamaki. D'abord, c'est un travail spirituel où est Salamaka. Deuxièmement, en dehors, il y a Moussala, il y a Molimo. Moussala, il y a Molimo, et Zobimati, na Moussuni. Très bien. Parce que tant que totalaka mokili ezaka régi na ba réalité spirituelle. Très bien. Tant que mutu aza
victorieux spirituellement, physiquement, au monde azana mine bien, aza florissant. Wanana no pona misala oyo banzembo ezomema na kati ya ba vie ya batu, espoir oyo banzembo ezomema na kati ya ba vie ya batu. Mais la mano didio lokola ministère toujours travailler na ba branche misatu. Ba branche misatu ya minene. Mais na ba branche misatu ya minene wana to appelle ba sous branche mususu oyo eza na kati ya ba branche na minene. Trois grandes branches na biso eza musique, intercession et main de compassion. Dans le cadre maintenant il y a musique. Je crois que prochainement biso mtobe ngabino car na moi oyo tozali et dans quelques jours seulement au que de kota là na 20 ans oyo et lokonini la mano de Dieu à mettre en place surtout nga biso na mobile ngala mobile na souci na biso ezala kaka jeune génération oezoya. Alors tu tiens en place un studio d'enregistrement vraiment ya kitoko audiovisuel. Zaka uniquement pour la bananzambe to mutu nyonso oui pour la bananzambe parce que euti pas nzambe très bien salle à réunion et parce que ezaka na bâtiment anande ba biloko nyonso ya la mano de Dieu eza bâtiment administratif tokozala bongo ndenge tozo sala déjà tozo aménager ba bureau eza wana maison ya production label oyo papa Christian créaki depuis 2009 et Zabongo GLLM groupe Lemba Lusanga musique pour la un peu propulser les jeunes au bazar où il y a. Très bien. Voilà, donc par la grâce de Dieu le Seigneur nous a donné ce bâtiment de consacrer un mot vraiment pour la Moussala Kaka il y a ministère. Très bien. Donc il y a Ngoana des Moussala et Bimi na cadre ya musique pour tout le bagage ba concert tout le bagage mais au ekozala vraiment pour un service il y a musala na biso ya musique na biso yango wana toujours tia en œuvre de mettre sur pied pour la édification et pour la élévation ya ba étoile. Très bien. Na cadre ya intercession pour le monde la mano de Dieu a remis saka plus de 200 personnes chaque mardi. La banane numéro 10, Batouana, Bazozwa et Sengo, Bazoza la consoler. Et la main de Dieu est organisée à Kabaton, la main de Dieu intercession est organisée à Kabaton, il y a prière, dans la montagne, il y a samedi, il y a retraite, intercesseur, il y a qui retraite, tout bon de la capona. Bakaya Batou est belé depuis des années et le Seigneur a fait vraiment un résultat pour sa gloire. Et dans le cadre maintenant, il y a même des compassions. La main de Dieu à Sal Azaka, pratiquement on a 4 actions par année où il y a vers les orphelins, les veuves, les hôpitaux, et puis dans le cadre il y a même des compassions, Touti Kotonga, centre de santé et maternité, dans un peu de temps seulement, nous avons procédé dans l'inauguration parce que les autres salles vraiment n'a moyen de bord, alors il fallait pour réunir Makambebele pour que yango et wako formato tongi yango na niveau ya Maloko secteur wana bazwape quand même possibilité il y a un soin de santé donc il ça la mano didio et so sala yangwana mais na ba sous branche na biso maintenant tozana famille otobengaka ya encadrement ya ba couple tobengaka Lembas family. Nous avons apprécié mon combat pour encadrer ma couple et bénir ma jeune couple et par la grâce de Dieu, toujours encadrer ma couple où il va vraiment construit, où il va vraiment instruit et où il va pesa et c'est mon couple mususu. Donc condition ninyeza pour na ba couple pe mususu bazolinga pe ba kokota ba adhérer pe na initiative wana. Conditions ils allaient à tous à la sûr que c'est dans le plan de Dieu parce que mais peut-être na kati ils a penza yango te ko manifester alors que boyaka lobi beaucoup na bakaya ba divorce ainsi de suite raison pour laquelle tolingaka ko tuna nzambe ko sona na nzambe ce qu'a fait biso go to bani maintenant pour vérifier foi na chrétienne ils a ndenge nini et témoignage ni to ko zwa
et pas un pasteur naepo, tu vas quand même nani ou tu accompagner et surtout témoignage à Saint-Esprit. Très bien, vraiment, maman Laure Mbongo, en tout cas, coup de chapeau, parce qu'ils ont battu mususu oyo bazaki na bandako parfois, o balanda musique na yo, balingaka yo trop, ba fanatique na yo, et ba yebaki te que ils ont pena ba initiative mususu ozo sala en dehors ya makamwa musique te. Mais les quand même au limbo les biso vraiment batu ba découvrir pensa que maman l'alité en dehors ya musique azo sala pe ba makamwa mususu pour avantage ya bana nzambe. Donc en tout cas, eza eloko ya esengo makasi. Lelo komona na yoki ndengo limboli makambo ebele mais on dirait net obombi eloko mususu parce que baloba ke mama Laure Mbongo azape na orphelinat o azo encadrer ba orphelin mais na yoki otangi ngwa te na uti kotanga on peut-être comprendre que ça en soit na orphelinat mais to kenda dans ça na ba orphelinat auto soutenir ka très bien oui to ça na ba orphelinat auto soutenir ka biso moko bo to ça na orphelinat to ça la orphelinat mais to finir par ko ça la orphelinat parce que ko ça la orphelinat moi je préfère net bo ndenge to uti ko ça la studio ce que ça qui peut-être que vous avez loué quelque part c'est la selon vision si vous loué quelque part l'objet peut-être comme bolongwa bokende boye banda kwa kufutela passe ezala qui vraiment tout ça na adresse alors quand on a la soutenir que tout peut attendre tu as que la nzambe asala wa ko ça et lelo tu as vu que place wana Tongo me dit pourquoi ils ont entendu que tu nous as sauté que ça la bolongwa tout ça on a place tout sali tutungi ba bâtiment on a ya maternité centre de santé et ça que moteur au déranger sauter donc studio eza on a joli parc na te mettant le ma campagne na avenue des Écuries et tu as vu que tout ça pas na biso mutu moko ya ko tu nous as sauté ba na nzambe ba koya ba kozo ba service oyo nyonso toza na besoin pour offrir bango ndenge singeli donc yangona toujours ta la paix la mikoleko ya quand Dieu nous donnera un bon endroit pour encadrer bana wana on le fera tout ça là déjà na motema et ce que tu vas comme ya biso elongo bana yebi que vous allez encadrement kitoko mais to kenda ko accompagner ba maman oyo bazwa déjà opportunité wana ya kokola bana en tout cas merci maman vraiment coup de chapeau parce que sali la penza nzambe musala ozo sala pona ke ba pate nzambe ba bungate toujours volo toujours une émission mais comment na sikoyo na 20 ans oyo kokisi eloko nini yo mama Laure Mbongo azo vanda azo mona ke non nana kokisi penza vision na ngate oza penza posa ko sala ngomena no sali yango te nana ekokisa mite eza ebele tozana ba vision tozana makambo ebele oyo tozomona liboso oyo nano et salamité mais ko salama au nom de Jésus. Donc bande ko baza la patience je pense que bana ko loba kaka boy ezana likam to ça la cité de louange même ceux qui tozuna noté il y a oyo to bande ko kanisa ko ça la salle à spectacle mais sikoyo déjà le la studio et salami le la déjà salle de réunion et zoami le la déjà moi mini restaurant ane ko za na kati yani les déjà ba bloco ba chambre au ba to ba ko ya ko sala studio azana besoin kende ko kaka wana nyoso ça maka wana donc ils ont vraiment déjà place à kitoko alors parmi ma vision la biso tozana ngo on a besoin d'un salle à spectacle moko ya kitoko déjà tous ça la répétition tous sur autre zaki na mo et salami si ko to comme na besoin ya komona salle moko ya kitoko ya spectacle au cœur bala na nzambe ba ozala que aye baye parking ya moni eza vraiment parmi makambo tozolinga to salango pona bandeko pona moko na moko ya bala na nzambe ba ke wana adresse na biso tozana besoin ya un endroit où il y a salle ya répétition et salle ya spectacle ya munene salle ya spectacle où il y a biso moko ba ya munene toza na kati kuna toza na salle il y a retraite quand na kati kuna toza na ba département ya ba makambo belé na kati kuna de ko salama et ngana na tuna ka pona nini te biso pe ba yembi c'est-à-dire musicien chrétien, vous avez un hôpital moko boye au cœur. Ceux qui peut-être soins de santé, ou bien il y a moana, ou bien il y a mutu akoleka lobi que
Kuna so na présenter carte nanga pona mona ba avocat bana ba carte na bango aucun ce qui a présenté carte ya ordre na bango ba médecin bazana azozo ba voilà azozo ba makamu susu pona ni pe biso pe ba artiste bon ce qui sikoyo na nous l'état peut s'y côté est-ce que biso monto ko s'organiser té dans sens wana alors eza vision vraiment ils ont payé la makasi carte na biso ngai nazo ba par la grâce de Dieu le Seigneur permettra que tout comme iska que nous le faisons pour na ba artiste c'est-à-dire artiste moko aza ana mbongo te mais akoyi ko ya ba soigner mwana ba sali o ko sala akepa fa na kimia peut-être toye ba ndenge ni toko ko banda ko zongisa rango petit à petit et là parmi makambo tozomona ko sala na mikolo. En tout cas, merci beaucoup maman. Toyo kindenge quand même oza la vision ozo raisonner et loko ya malamu makasi parce que tout le monde est le même artiste comédien. Ba komi quand même moi bien organisé, ce qui les lo abeli maman Denise Nyakero première dame a sali ba quand même moi hôpital okete les lo ba ko kende ba juste na ndenge moko elongo bani. Mais idée oza nango eza idée moko ya malamu pour na ba artiste musicien chrétien et kozala eloko moko ya malamu. Mais les lo to moni na manifestation na yo zolingo sala pour na anniversaire ya 20 ans na moni okozala yo moko te ba invité baza ebele mais na moni mutu aza mingi et donc oazomona na trop aza kaka papa lo mwamba pourquoi vous préférez kaka ye bon papa lo mwamba touti ko sala na yende featuring très bien touti ça ne featuring mais eza donc affiche au monde eza pour na concerter mais aza peut invité parmi tant d'autres na concert na biso aza invité et il y a le frère José Ndika qui sera là pour invité pour intervenir eza na frère na biso Moïse Matuta ouais ozala wana eza na maman Pala Omeonga au père ozala na pe aza parmi ba invité pour intervenir jusque là bazo tozui avant na bango pour na kosala quelque chose pour koloneza bazo ta poto ils ont la sœur Mimi Makandali de Ouaouti Belgique aza déjà awa ils ont la sœur Immaculée Omanji Oya France et puis azoya déjà ils ont la moi na biso oyo azaki na kati ya la mano didio akenda poto abali kuna yepe azo sala pe carrière na ye yepe aza parmi ba invité sœur na biso Augustine pour Mana donc eza wana bat oyo baza prévu. En tout cas, merci beaucoup. Mais ce qu'on peut na batu o mususu ba fidèle o bazolinga ke baya ba fanatique na yo condition ezani ni po ba participer na anniversaire ango. Contribution est à $20 parce que je crois que quand ils ont activité à la salle, tout ça va toujours na besoin de contribution à bango pour que tout pour parvenir quand même pour répondre à l'exigence et belé oyo activité oyo ezala kanango donc bandeko ba participer ba somme ba bien na bango déjà sur place na showbuzz ceux qui déjà ba kei ba okuta ba billet ezakuna sur place donc ba somme ba billet ba benga biso na base na suka na numéro to pesa et puis ba participer d'une manière ou d'une autre parce que eza quand même mukolo ya anniversaire ba o bazaka na 10 ans ba monaka comment est-ce que tu fais ta anniversaire na biso moi gâteau il faut izala moi attends moi amuse bouche il faut izala et puis tu décorera toujours par artiste moi voilà moi jus et puis tu décorera toujours par artiste oyo ba ye ba faina biso ba saina biso musala ezana ba ba ko 20 ans na biso et na ba ko 16 ans donc plus de 10 ans ça va toujours moi encouragement alors va participer va contribuer et puis ce que le Seigneur nous promet il y a que ça là les appels qui tournent au lingati moko a raté en tout cas eza eloko moko makasi bana centre de réveil spirituel nyon surtout bozolanda biso na moment oyo bana ya papa walesa nyon surtout boyoki ndenge mama na biso Lor Mbongo ndenge azo koyebisa bino mpona anniversaire na ye donc bozanga te makambo nzambe bazangaka te parce que yo koya ko rater lipamboli bato mosusu bakei baracher lipamboli na bango donc il faut kokende ko soutenir mosala nzambe mpona ke œuvre nzambe ekende liboso tozo continuer l'émission lelo
comment on a su qu'on est makamno ce jour les 14 ans moment il y a Covid-19 au deuxième vague na yebité disposition ni bozui pour na bateau ba ko ya fulo yebi ke mama lorombo ngaza musicien ya PTT ozali musicien oyo bato balinga ka mingi banze mona yo sala ba délivrance ndenge na ndenge bato bakolinga baya mukolo wana ba oyo bakolinga baya na pena ba cadeau pour anniversaire na yo bakomemela yo mais siko condition ezandenge nini disposition ni bozui pour na makambo ya Covid-19 aux en deuxième vague. Il y a solo de toutes les façons, ils ont salle, tous les bâtonniers sont karaté, ils ont programme il y a salle, il y a un moment tout ça vraiment un nombre très réduit à billets pour respecter les mesures barrières et d'ailleurs tout bon mingi pour na mukoloana ils ont lieu à contamination mais ils ont lieu oyo batu ba ya ko ba ya obika. Amen. Toujours vouloir quand même cause la représentativité pour aller dire merci au Seigneur. Tous a vraiment on a besoin pour bika mais pas aux contaminés. Donc tout le monde dans la muni na cache nenae et puis tous a désinfectant il y a thermomètre nyon soana et kozala thermoflash pour na ça de façon que nous sommes malades et atmosphère et aux atmosphère il y a guérison. Ne vous en faites pas parce que attention mutakoya na situation quelconque autant nous sommes banda bino monate mais mukoloana et aux ala batant aux zamba localiser via mutu na mutupe moko na moko bimane sengo et aux ala pe temps pour na biso to bonde la pour na mboka na biso. Deuxième vague est concernée bisoté toujours tato la mona komo na yeso kaka nde mukonzi mboka lobaki président na biso lobaki na dédié mboka pour la deuxième fois et asali action de grâce na maboko ya nzambe puis alobi que deuxième vague oyo eko évoluer té quand on est toujours déclaré en biso pe que deuxième vague eko évoluer té na mboka oyo et d'ailleurs toujours confesser que bana ba kozonga classe parce que coronavirus est au Kenya courbe na ngo Kenya en deçà ya oyo ya ne toujours yoka ailleurs pour la gloire de Dieu parce que Yesu ne aza mokonzi na mboko. En tout cas eloko malamu gloire à Dieu Yesu nde aza mokonzi parce que à part Yesu mokonzi mususu azate na sa mokiliao. Donc toujours évoluer parce que na banzo eza moi question moko ya suka pona ke tout monde moya ko pesa maloba suka poto si c'est mission na biso lelo babakisi lisusu couvre-feu za na mboka wana tolobaki pona ba mesure ya barrière mais siko to yoko koma siko na moment oyo toza na couvre-feu na ebité disposition za ndenge nini po bato bakolongwa bisike belé bakozonga ndako ba air nini pona ke makambo pe ko banda air nini toko banda 14 heures so y couvre-feu et kozala kaka mais tous ala kaka négatif té bon ce que so y lelo nzamba s'est décidé parce que na yebi que mukonza moka na biso papa Fachi ayoka nzambe so y lelo ce que nzamba sali que makambo bati o nyoso bati le couvre-feu nzamba si si amo lelo je pense que ba tous nzambe ba aussi ça mo pe lelo donc tous ala kaka négatif té nous devons rester positifs. Donc né toto déclarer que Covid-19 est OK classe. Nous le déclarons parce que nous savons que le Seigneur est capable et on peut que c'est la mission. Local on comme le 28 février. Donc ce qui que mesures ya couvre-feu continuer. Tu vas dire 14 ans tu tiens à bani 14 ans tu bandi 19h 30 tu quand il a besoin de se bani 14h. Toi aussi ça a besoin concert ou bien action de grâce ça journée mombate non donc sur 14h comme 13h et que 14h tu bani programme en tout cas tout mais la vie de ici pour que mon temps avoir besoin mais tous à la condima que dans le parce que l'épreuve qui na foi to tambola au fur et à mesure bazo tambola nini nini na le coronavirus qui ba syrien na tawana bazo plier ba bagage bazo kima. Notre Dieu est capable. Bana Israël bazo côte ba côté na Jourdain quand aller ba otambola mai comme ko reculer mai ezoka au fur et à mesure bazo que mai ezoka notre Dieu est capable ya ko longolela biso montagne oyo et ce qui est dans la foi ce qui est dans la foi parce que on a vu que mon konamboka na kondima pona peuple naé ba ça la contaminé donc toujours dit mais la nzambe ce que ça a mis bon 14h to baina biso programme et to kena biso ko silisa. En tout cas eza eloko malamu parce que na banzi ke tozana kondima kaka ndengo zo utakoloba mais
tant que tu as côté na yo kuma groupe ya ba intercesseur bazo prier makasi awe pa na yo na yebité na 20 ans pe vous appelez déjà dans l'église na yo to ezande ni po bato bazo landa biso ba yoka et puis parce que toujours mona que ba confrère na mususu zo sana bango musala moko ba mususu basi basala ba église na bango mais maman l'europé azape nango to ndeni déjà musala to sala kana na lobi na yo. Dans le cadre de l'intercession, la main de Dieu, chaque mardi, tu aurais mis ça pour le plus de 200 personnes. Ils ont déjà ça, ils ont déjà ministère. Ils n'ont pas été fondés à la pasteur. Ils n'ont pas été fondés à la pasteur pour encadrer. Non. André P. On a quelques personnes qui ont encadré. C'est comme ça que le Seigneur fait des choses. La main de Dieu, ils ont un ministère mounéné. Ils ont déjà encadré Batou. Voilà, fidèle spectateur, boyo kibino moko ndenge mama Laure Mongo a auto expliqué pour na makambo yo batu mususu ba mitungisaka mama est-ce qu'aza déjà na église est-ce que mama nano asa l'église te tonde nini boyo kibino moko ndenge apesi réponse na ye aza clair aza na équipe ya intercession munene oyo bazo salaka nzambe toujours musala donc et le but que faut ka ozala pasteur ndeo salila nzambe musala te donc vous sentez quand même ndenge auti ko expliquer na bazi toujours que déjà na suka émission na biso pour la batu nyonso ba tunaki biso mituna ba o bazaki na poser aketo ya mbele bino mama Laure Mbongo na émission na bino a choc culturel parce que azali moko ba artiste na zo bisa bino aza moko ba artiste so azo peser na mboka na biso donc bomoni lelo to déplacer penza to yeti na résidence na ye to kutani na ye pona to beta masolo boyoki ndenge bino moko ndenge a s'exprimer. Nazo peso le basuka pour ta la caméra pour s'exprimer na batu nyonso tout bazola na monde entier bande ko nga nyonso ya France bande ko nga nyonso ya Europe pe na moni États-Unis bazola nda biso awa na Afrique na Gabon Brazzaville na zongi na Kinshasa Louise tout le mama suika pardon musique na yo betama partout ce que yo bakate même na nga diapemba bayoka ka musique na yo mais na yebi yo yebi nga diapemba te ezaka na Congo même na bakwa dia voilà liloba suka pona bana mbujima nyonso bazolanda yo o koyebisa bango nini et puis moi ya liloba pona émission choc culturel numéro à contact pona ba oyo balingi ko somba ba billet na bato bazolinga po baya pe ko participer makambo ya studio ndenge lobi menga i makambo nyonso lobi eza bien enregistré na banzi ke soko sisi milulu to ko luka jour to ya po to tambola na caméra parce nga na lingande TV za radio te to tambola to la kisabilo ko nyonso wana po bana nzambe ba mona penza ke mama azo sala musala penza solo lilo basuka eza nayo tala caméra tambola bino to lingi bino mingi merci pour la soutien à bino le bosoko talisa na biso mikolo nyonso moka nyonso tango nyonso nzambe azomisala bino ebele ndenge frère André auti koloba je pense que toko sala ba émission mosusu oyo bokoyeba ndenge ni structure ya mosala nyonso ezosalema vraiment par la grâce de Dieu tokokutana le 28 c'est un dimanche ben aimé kozanga te nazopesa numéro à contact les abongo 099 751 30 78 099 751 30 78. Il y a un numéro au Benga. Si vous avez besoin d'un billet, Benga un numéro, on a bien aimé, pour servir. Sinon, vous pouvez directement à la cheveuse. Soit bien avant parce que ils ont vraiment un nombre réduit parce que toujours respecter les mesures barrières. Il y a qu'à somma billet contribuer à 20e anniversaire au bien aimé parce que bisognon d'une manière ou d'une autre tous un témoignage moko au tozui nanzela ya ministère au la main de Dieu ce qui est le yembo moko et markayo ce qui est le yembo moko et simba motema na yo ce qui est le yembo moko et pesa yo esengo bien aimé à travers la main de Dieu de konanga soutenir contribuer nzambe à kupambola yo que Dieu vous bénisse au-delà de tout je demanderai à ce que vous puissiez prier pour nous au sein de la Ponabiso pour que nous soyons sala et tambola comme il faut. Show culturel, merci. Na sepeli mingi na ndenge ya frère Nabiso André a aborder
invité na téléphone, tout ça. C'est bien. Quand on aime son travail, on fait tout pour que on met toujours un plus pour le public. Et Nzambe apambola Show TV, Nzambe apambola misala nyonso ezo salema na kati ya télévision oyo Nzambe afongola maninisa lola et besoin na biso eza que bomemela kabala na Nzambe toujours ba bonnes informations au besoin na source. Papa Wale ça ba liboso to kutala la ye tozaki a invité na programme moko wana a établir awate nano a installer musala awate ezaki na Goma. Je pense que à se souvenir nango et tozalaki ba ya zalaki invité papa pasteur Wale ça wana azolongwa mbujima ipo aya siko ko installer ministère awa na frère na biso Chim Cham ou azo évoluer siko na Kisangani yepe tokutaki kuna pasteur Chim Cham na même programme et yepe azaki mwana mbujimai mais akoma na Kisangani siko et tozalaki biso no so invité biso ko tozalaki invité pour na koyemba. C'est là que naibaki pasteur Wale ça et comment na ndenge azo continuer na musala ya Nzambe évolue très bien. Toza vraiment na esengo aza parmi bato bato sala pe fierté ya mboka na biso na musala ya Nzambe. En tout cas, merci beaucoup maman Laure Mbongo, vraiment ngape na peso merci parce que oyaminga kitoko na lupango na yo na sepeli trop na se sentir à l'aise na sali pe émission à l'aise et l'axi penza que tu na ndako ya musala Nzambe. Makambo ezalaka boy. Voilà fidèles spectateurs, toza de la suka émission na ebisaka bino toujours que tozalaka wana pona musala la bino musala boyoki ndenge tosololi na musala Nzambe ndenge s'exprimer ndenge lakisi makambo oyo itali anniversaire na ye ndenge ekoleka. Donc bana Nzambe nyonso tout bisika bozali ko hésiter te benga na numéro mama ochopesa ozwa bien na yo eza pona ko contribuer musala Nzambe po kende liboso yo pe okozwa makambo ebele o Nzamba kosalela parce que Nzamba atikala na nyongwa mutu te. Donc c'est un peu ça. Donc boyoki ndenge to sololi makambo eleki kitoko masolo eleki kitoko ndenge ka balobaka makambo abi umelaka nango te TV Zangonga. Donc toza na suka ya émission na pesina no merci na baoyo bazaki na sima caméra bana mibalo basali musala kitoko pona ke lelo bozwa bilili bien ekomela bino na bandako nde Jonathan Ngoma lipa moto pe na pesi merci na DVC lipasa mwana kingabwa. Donc baza toujours wana pona kosala bino musala. Merci na bana centre de réveil spirituel union surtout. Merci na mon papa Claude Kabunyu Alessa oyo azosala pona ke tozala à l'aise tosala musala kitoko asali biso etando nene pona ke bozala ka toujours branché. Na pesi merci na maman Angèle Walesa. Merci na batu nyonso tout o balingaka émission show kitire na ba o balingaka te na banzike Nzambe wana ko toucher bino bokolingaka toujours. Eza malamu makasi ngana bino to kuta na soki Yesu azongi te botika la malamu. Émission oyo ezaka émission na bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makambo kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo.